désordre. Mais si quand siliko zonga, oya misato to analyse cha maboba yereta, bo kobenga bandi na biso. Mais si quand to zongi na émission oyo, mama ani, yom zana ten sikoy. Makambo sirite oyo faire Toulouse. Terre Toulouse azako funda apôtre Paul et pas nani, et pas Félix le gouverneur, le grand excellent Félix aza awasikoy. Quatrième raison ya nini bakangeli Paul. Bon, distraction ba juif. Merci mingi. Donc pour pratiquer banzambe na banzambe mususu te. Merci. Sorte na maya ko. Merci. Yeah. L'activiste Anintemo. Quatrième kaobeko kangela Paul ababi mujo azali koloba awa Paul. Aza kota distraction. Na mimabele ba juif qui est bana Israël. Pour pas pratiquer religion na bango librement religion ni nango. Ya judaïsme. Ba anana ba oui. Aza ko peki sabiso to continuer na ndenga bonko kona biso ya koteya sango malamu te. Siko différence ni neza na oya ba judaïsme oyo bango baza ko pratiquer liposo na oyo Paul aninga kala kisabango. Merci. Paul aninga kala kisabango eloko moko te. Mais problème ezali awa était source. Ya makambo nyonso nkolo Yesu. Question mama ani opposé ngai problème ni ezali awa pona ba juif baboya ko dimanini makambo ya to différence entre judaïsme na makambo yo nani Paulo azakologa yango repose nga ezalite Paulo te mtu azako yebisa makambo nkolo Yesu tanga yaki na mabele oyo aswana ki autant de fois na banganga nzambe ki eba juif na makambo moko kaka likambo moko kaka ya makasi ya liboso Jésus Christ babomanye passage akoloba ke ye azali mukonzi ba Yuda wala liboso Yami bale, po azali mwana ya nzambe. Or mutu nyonso koloba ete azali mwana nzambe po nzambe abota te nzambe pa oyiko na mabelete koza ko simba oza ko lia na ye oza ko seka na ye. Ezalaki ko blasphème contre sainteté ya nzambe. Yango wana ezalaki mobeko ya ba Yuda. Ete mutu nyonso ko lobela mabe na nzambe abombo mutu na ba ko bomba ye. Nde yango wana Jésus Christ abomaki. Yami sante parce que Jésus Christ alobaki ete okoki komona lola te. Soko leke pa na ngai te. Grave encore abagisi. Soko le nzoto na ngai te kieki ndoki. So ipo mele makila na ngai te kieki ndoki renforcer lisusu. Okomona lola te. Yo batu nyonso même ba disciples bazaki d'accord pour na Jésus te mais abafandi kaka. Ngana mela makila na osomona to so ba yo na ko mela makila na yo. Elingolo bakanini? Ako bo mayo. Na ko lia nzoto na ngalo bakanini? Azandoki. Sikoyo Jésus a forcé batu nyonso mo kibini so ko bandoki. Gila na ngai ubolia penzoto na ngai nde bakozo babomela kinkoleso la bakozo ke lagi mingi moya minene yali bosalo bazali mwana nzambe a blasphème contre esprit saint de Dieu yayi balazo alobi azamo konzi ba Yuda donc Roma soute mzala konzi biso siko yo nde ko konzi biso contre gouvernement ezalaki na kati même Amerika mzali ko ba Saint Paul nde makambo oyo kaka Saint Paul yelu susu azako supporter yango azako te yango na batu azako yebisa batu ke bo continue kondima ete Yesu Christ azali mwana na nzambe yango na ba juif awa a partir avocat na bango Terre Toulouse ba ekolo ba ete ba kisa su place na loba ete azako distraire biso ba Yuda yo to continue na nini na religion na biso te oyo uti ko tuna religion ni ya judaïsme. Merci sir na ngai. Allez, 5 tamuni ni suba présenter na tribunal. Bon, oya 5e ezalaki aya ko introduire ba nouveau dieu. Merci mingi. Baya so funda Paulo ete ndenge tato wa mande fafanja buza ko muna. Ye. Aya ko introduire ba nzambe asika. Sa mona mutuka na ba contention na ba Samari ba Jida ba pays nyonso na tina ba Egypte. Chaque école tanga bakura ba mythologie grecque ko yako mona ete bana Israël na bikolo nyonso na pembe pe bazali na banzambe na bango ya ba filise biso makamba na babal tatu ba idolatrie no babal ba Shemok ba Molok ba Diana oyo nyonso banzambe mike bazalaki deja bazalaki na kina na bango na bunkulu na bango na ba croyance na bango tika bango ndengwana. Mais si quoi y a pas la zone ça va ça nini bandi mena nzambe oya ba te teba batika bikeko basamba na nzambe oya oye biso église à Efeso makamia le kana église Efeso
Oh, wana to sote yake on déjà. Sote wana mkanda na matia ya nini ya idolatrie. Mais pour la introduction na linyo yebisa batuke Efeso matate zalaka wana Diana. Yeah. Diana nzamba ba Efesien Diana wana azalaka mutazalaka na 12 mabele. Bongo siko Paul azoke na ba Efesien ko yebisa nke bana lelo nzambe oya bino Diana oya zana nini na mabele 12. Boyo ke biloko za ko monete Tertullus ko akosa ngo suna dosene ko funda Paulo. Que Paulo ayena ko introduce nzambe ya sika epe za ko yebisa batu batika ba nzambe na ba misana ba ko salela ka difitala. Ola na sister na ye. Na mona za ko seka wana na yebi na ngate soki yo zana problem zana. Oh ko bossa na te. Lika monyo so ba utiko funda Paulo eza lo kuta. Raison eza lo kuta. Paulo te mutali bossa ye ko yebisa batu ba biloko yo même ba na Israël o yebisa ta bazaka na captivité. Natanga roi Darius. Sadra, Abnego, Naba Daniel Nosona, Makamizaka, Papa Boy was Alaban Zambena Bango, and you know about Bana Israel, ba Juif, le puis Calabicole, Beleza en country. Oh, premier football Rome as a country, ba Juif, parce Bana Israel, on a Mutuson de Titi, that's a little. Yamabekutu, Bali, or collaborate about Musude. Yamazaka Bangona Banga, also is sort of Mardoke, Esther. Okoyako mona tunakata Esther wana bana Israel banyaba bongo nyonso le baba. Mais Esther mutabikisa mount. Abikisa ka bango babika ka. Fale ba juif depuis kala mutu wali na ba juif azate. Yeah, to. Po bango coopérer na bango balingo coopérer na batute. Tina data le parto comme na juif. Ba kansage bango kaka. Ba ukaka. Yamoza ko mona ete même na place ba yako funda sikoyo Paulo epa ya nani? Epa Félix le gouverneur l'excellence Félix. Babi Félix Mutu oyo skatela sentence liwa de place on tozali tango Félix azui dossier nyonso oyo numéro 1 aza ko créer zizani na cité yami bale aza ko sala nini aza ko tia trouble fêteur yami bale contre gouvernement romain yami sato ring leader aza leader ya bande ya bato bazali ko teya ka ko tia désordre nyonso oyo distraction ba juif ba pratiquer religion na judaïsme na tribu na ba na bonkulu na bangote ya 5e ezali ko introduire ba nouveau dîme 5e ko introduire ba nzambe mike asika Yesu ko bakisa so ba nzambe likolo ya sukande profane ba ya temple merci na ne konanga ya suka ba ekolo ba ete mutu oyo avanda oyo tata mandefu oyo Paul ye mutu aza ko profane ba temple oh ba lo ba ke temple moko ba temple engolo ba ke contention sana mboka ba Arabi ba Mesopotamie ba Babylone ko ba Israel ba zaina ba temple na Jerusalem temple na Salomon zala kiona oye nani abi ba temple nyonso telemele yango engolo ba ke cause bande ko nanga ito zo tante ko loba awa ite Tertullus avocat oyo prosecuteur oyo makamu ye naba anana naba nganga nzambe basala ki réunion contre Paul ezalaki po ete bako agité gouverneur Félix ayeba ete bamakambo nyonso to classé awa eza ko concerné ba romain bazala na kati bazosaka na bango ba juif bazosaka na bango babikolo ya monde entier nyonso partout mutu osambelaka ekeko na yo bango baza kotelela na bebino donc mutu oyo kana eza makasi nini yango sikoyo elekaki sere na ngai na ntango sikoyo Félix ayoki bamakambo oyo tango tozali kozowa ngai l'impresario Joachim Mezambwa na kati na émission ya la vérité ser ani okorapele ngai mpona expliquer réponse ya Félix na ntina ya Paul tokende soki kotala masikunu oyo bandeko oyo ndenge bakobina na biso na mindule oyo mindule ya Yesu na masikunu oyo masikunu ya bayombe te ya kintu oyene te nde kokeba kobina makasi te. Merci l'impresario Joachim Mezambwa na émission oyo ya la vérité na mama Ani yende mutazali activiste na bino activiste mutazali ko représenter batu bazana minoko yo ko loba te merci mingi. Nous parlons besoin pour tout le monde en dedans camper parce que on ne peut pas expliquer mon petit bagaille. Pas besoin pour tout le monde en dedans dans l'église à Conti camper. Pas besoin pour tout le monde de mais à la camper parce que on ne peut pas parler ensemble avec nous. N'importe monde qui a un problème, son seul monde nous connaît pour nous régler. Combien de monde dans le problème de régler l'autre monde après mon Dieu? Est-ce que tout le monde dans la salle la 4e a un problème? Qui moun li rele?
Est-ce que pas Jésus seulement demandé depuis qu'il y a un problème? Parlez de tout pour lever de maintenant là pour nous aller pour demander pour seul. Regardez-le, regardez comme ça, regardez. Regardez ça, regardez, regardez. Comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. L'autre souffrance, l'autre pénitence. Si vous ne pas qu'à l'école, au travail ici il y a problème. Haïti la misère, famille n'a pas ces misères. Nous avons pile problème, nous changeons problème. Pays n'a pas avancé, il y a seul monde pour nous aider. Ou attend bon Dieu faut bon sauveur ou aller bon Dieu ou aller sauveur. Faut nous bon Dieu, faut demander pour bon Dieu, faut nous bon Dieu. Là nous avons problème qui s'abonne.